Capage TV. Hôtel pourquoi Batika? Pour moni bière et genda de père hôtel. Jamais moudamela masanga à l'église. Et si mbate ou manque de respect, même moutou soit melika masanga faut que l'hôtel Flamingo. Pour moi la Flamingo na ça l'expérience wana. Flamingo est un mot latin. Flat outil na Flamingo. OK. Vous comprenez? Il y en a qui bato flat pas comme un flat appartement. Bati que la bata hotel ba comme hotel Flamingo. Pour na hotel kuna Flamingo to kana posa ba musa mike wana. Et puis ba drane na ba tache wana. Et puis là ozoya ça la quick. Tata na biso comme na vieux vert. Maman na biso comme le fulu. Ngamoko la bière. Ozokomona eboti bière. Ce que ngai babotanga na dépôt masanga. Tozalaki pe na Diam, hôtel Diam. So tu na makala. Toaki na makunzi, pembe na ba vie de loin. Yoka kombo. Toaki na hôtel Jaribu, bana makala bayebi. Se tu na Yolo, toaki na Mako. Toaki na Timbiri ba mettre toro. Vous comprenez? Mais ça va Flamingo ya kala. Ya kala pe. Mais tu vas te mettre dans la drap. C'est bon aussi comme moi à 90 ans. Na mali la split. Na distraction à Canal Plus. Na repommer la bonbonne. Capage télévision, bienvenue na bino ba inya surtout bolanda kabiso. C'est toujours moi Brigel Bosekota. Encore une fois de plus, Nathalie wana bozotuna ozomona na te. C'était école, nazalaki ngamoko mais tokombi 2 3 4. Donc yango moni de fois na monani te, mais je suis là nazo ça la bino émission, nazo apporter les bino au bodingaka. En tout cas pendant ces moments de confinement na tiki bino te tozo passer ensemble avec vous. Je suis avec Lalou, artiste comédien, tombé sur actualité, mutakalisation et Zongi Lisusu Aïda a été publié par son ex-petite amie. Vu que hier ça vraiment mutu ya base comédien lokola Aïda tombé vraiment ma solo. Charlie Videlo a fêté anniversaire hier, joyeux anniversaire malgré un retard, mais mon mobimba et ça moi je dis bonjour à la. Ouais, bonjour Brigel. Brigel. Bonjour Brigel et bonjour Nabandeko tout bolanda biso en direct à Capage TV et babi Capage ndé makambo et mbote mingi na Jiveshinto le père de Jimo mon manager na pesi mbote na prophète Idembala et puis na maman Fifi Lukula de quoi maman ni moi ça fait le pis na kata Paris na pesi wa mbote ichamandango eta pasuka babi bo continuer toujours ko s'abonner massivement na Cynthia Capage à ne bon monde ba Basangwa bien surtout Lalou nous a déjà donc voilà. Bonne santé, bonne écoute. Ouais, santé déjà qui toko et puis groupe s'est comporté très bien, a profité na souhaité joyeux anniversaire na mon président vie de loin, il y a Charline Nongi mobala Justine Matala patrona Babilobi to indi saki lelo na ekolo bango donc joyeux anniversaire à mon boss donc. Ouais, ça s'est bien passé donc. Mais Justine Mata madame na bino bazo tchema mal à l'aise. Panan. Insecte voilà grâce dans la démarche ta monde bablo msufo yeba mutu mo za insecte comprendre donc ce batik Justine Mata za insecte oh bon net mloro ba pexer ngana tanga comme pona na recadrer qui est déjà zongo monde na refoule sous tepo sur le Justine Mata awa te to sola to te Justine Mata awa puis na moi ça vie de loin moi ça taille moi ça bazu sous insecte yana bati botika ko botika Justine Mata na musika Justine Mata leke na musika na beauté na mbongo Justine Mata ndaka poto zongaka donc balens yaka na ana ba poto ndaka ba cheselem to sika ba bilo apampa monde ba bilo wana tu regardes na TV to sala ba fertilité to style ta ba non te yangwana ngai lo chapange la raté ngai nyos tu nazonga na nzela zongo mwana vie de l'ouest c'est mon boss mon patron a valorisanga a memanga ba mboka presque belé awa na Afrika zongo mwana malgré mi kilino to chance te mais ba mboka Afrique to kenda ce que na refanda te natala moi si ya pamba ofinga vie de l'ouest patron nanga na lexango te. Donc il y a un TV na recadrer qui est mais c'est au moment déjà moté puis ba pexanga ba bilalou kolanda été as insectes donc voilà
nga check ay moi qui sont yango ezanga raté la louveté la biso moi lisolo na yo en passant avant to kota na makambo susu tu as fait combien de temps dans la groupe ya vie de loin na groupe à vie de loin déjà 8 ans 8 ans déjà yango yo na groupe à vie de loin et ngamoko so do tse ba libanda ba 2 ans donc déjà na art na 10 ans na 10 ans donc Lalou ayane lo côté na théâtre et vie de loin comme sanga Lalou et puis en même temps les sous musique mukonza babar vous avez pas d'identité pene yebani Lalou mukonza babar po eza la bar monte oyo yebisanga échappé nga yana flamingo monte makambo ba confinement yango na obunda na ngoti te na komi da mukanda na komeli gouvernement na koti bakanga l'église tondimi bakanga l'église bakanga l'église bakanga ba wenze bakanga nyos tout mais bar na hôtel batika te hôtel to comprendre pour hôtel les autres fonctionner jusque là te hôtel pourquoi batika pour moni bière et genda de père hôtel jamais mutamela masanga à l'église et simbate ou manquer nzambe respect mais mutu so melika masanga faut que hôtel akela anaye oso comprendre c'est quoi hôtel wana meli masanga là que kolala ndako que kolala na hôtel pourquoi o kasit pona ndaku ozala moins inspiré mais hôtel ozala inspiré hôtel inspiré bino les signer yo sara hôtel flatité hôtel vraiment hôtel no ni pena flamingo OK flamingo on a flamingo na sala expérience wana flamingo ezamo latin flat auti na flamingo OK oso comprendre yana yebse bato ba flat ba ko mara flat appartement batikela bata hotel ba ko mara hotel flamingo pona hotel kuna flamingo to kana posa ba musa mike wana et puis ba drane ramo ba tache wana et puis là ozo ya yesa la quick ozo ba infection te qu'est-ce que tu rappelles posa nango de et mo bena o sala bo ngumya suo betie pa ozo comprendre ndaba côté 8000 francs ebele ekuma 3000 francs flamingo bena ya 3000 hôtel nini wana 30 ba côté ni wana ba 3000 wana ba côté ba na bwaka partout na tous les 24 communes salama ala salama bato babanda bebi salama solo ke kuna 3000 kuna to na posa yango oloba te ndeti na appartement na flat kuna tomoni batie ba split batie ba mbeto minene batie écran minene siko ata yo moko na siko mola msu ya 90 ans na yene na appartement na malili wana koko batulia mzoza pe na bronchite alele bandi boyaye wana posa akufelanga na mbeto bende to posa acte mali les ala raté là ozoya mais pe meso matati koko bata 90 ans na yo bombe pamba na bonbon ozo komona siko kuna na flamingo to na posa malili te to pena na posa ba drame oya ba mai teketeke matanga mikimike wa ouais batu msu ba saleli yo be voilà parce que là ozoya mwangunga so betie pas et ma inspiration ça va bien oya mo kwanti tikako suyo mo pesa le mot rouge ozo ko ya ba signe d'amour o ba tbaye ba te non mais basi mususu so monyo me ndeti na place ba 3000 francs dans le bokiti si wana bana ba botami lelo ya kaka wana ba support zela ndena o mono boy oyebisa ku te yoza mwana flat baluka na flamingo flat te pour l'époque non flat ezalaki te ngana mona époque ni yo na mono oza bala ba 90 ba 93 parce qu'on a ba 93 na to na 93 ba flat comment qui flamingo na linga ku derrière wana te oui to ke malembe bina mo ba 90 93 voilà mais tant ba flamingo reninga zaki no mo muke kasi te tant na cause ko moment kasi yango no lo bate bano ba rosela ba flat baza bano ba botami na ba 98 ba 99 bon ba sala ba flat biso na bino futu sala tuzonga na authenticité vous comprenez pour que pas chinda za bongo ayebisa ngate ke baluka na flat baluka na flamingo vous comprenez flat nete bomela bango cop batu mingi ba comment préférer flat ke ba wana batu bayebi te ndesi ngam na yebi flat no ke lukani ngona la flamingo na flamingo ngona ke na flamingo mais ça na mibali mususu une fois to va ponga vanda ka trona ba yaya to vanda to kabola na biso ka mo eloko mo ba idée babini ni ke nga mwasi so kozo yela ngana ndenge moko ke yo ka kolingi de leaks
on a frappé, on a payé sa punition, on les cala 3000. Ah, casse. Mais c'est idéologie. On n'a pas appelé ça un bolingo, c'est sa punition. Batunde ba comprendre te. Flamingo na flat. Flat eza bana ba lelo. Flamingo za bato ba yaki kala. So mon, na vrai muta kala ko mema mutu na flat te. Faut le mettre flamingo. Parce que si on a flamingo elle a dit oui, bolingo e umela. Et puis bolingo va ensemble ma mikolo. On comprend? Mais elle a bolingo msuba qui ndara flat et umela. Wana ba yebite. Wana ba yebite suka na wa kabwana. Siko gunda ngoboka ndeni no ke vraiment la minute. Musu wana mukie wana kaka. Musu wana mukie kaka. Nesi na benna mukila na kinkole. Yo yebiti na kinkole? Siko oyeba no ba bar wana ba flamingo wana nyoso to yebande. Wana eza expérience qui compte. Wana service à renseignement. Wana eza expérience qui compte. Omoni balobara on donne ce qu'on a. Vous comprenez? Nga ba pesanga o maman na biso na tata na biso bazwa. Tata na biso comme na vieux vert. Maman na biso comme le fulu. Nga moko la bière. Ozo comprendre? Et boti bière. Parce que ngai babotanga na dépôt masanga. OK. Mère pena passe à zemie, boyene ba comme na dépôt. Ba côté likolo. Abimisanga likolo ya kasia bière brune. Ozo ko ma placer ta ba katono mulanga turbo. Donc on se contaminer nga solo pourquoi on a biso pas l'époque annonce à la polar et polari non et ça bon voilà on comprend na mona lelo polari et aki usine mo annonce à masanga à l'époque parce que le pont on a biso voilà braliment à l'époque on le pont on a biso kanga mana polari parce que ba solo na nyonso nozo de la mer na sona zemi l'air mer aboti batali a bon moi no vine roza ngo akwiti. Donc c'est que depuis le boum. Ce qu'on a dit on donne ce qu'on a. Donc faut pas penser à on a zaki là. On a pas pensé à ce que pouvoir on a nyoso. Bar nyos. Donc on y a bar monter de ça succès le monde natinga na habité. Ndeti wapi. Oyebi pe ba bar ma kota matete. Oh. Na nganturo banana lizamburu yo na matete. Oh kapwa chedo ma manki oh ngana oyeba yona tuni yo so oyebi vraiment pour ngape na za mo matete matete côté kuno obeta mo na matete tombe la couleur Willens si to longo to na so ba semble na de bonhomme oyebi ngwanzu ngwanzu na baro o to salaki ekufi so ko mo to na Paris Dakar ekufi bongo te na ko ça vérité oyebi vraiment. Et bon, on va côté de mimosa kuna. Na mimosa za mbudi. Toi na Séoul. Toi na Séoul na mbudi. C'est to longo to na conseiller. C'est ce que to yena cité. Toi na TV na Kamunganga. C'est to longo na to est-ce qu'on a Champs-Élysées la Paris. C'est to lembi. To qu'est-ce qu'on a nini na métro bar na Ipen. C'est to longo wana. To na Tréfi na Delvaux na couloir à la lou. C'est to lembi. Tu es na pigeon la pépinière to la liwana. Nan. Tricana kuna za raté. Tricana kuna ra Tréfi. OK. Kuna Tréfi. Tricana na baka yao. Na banda na baka yao. Toi na chino leader bon là soupe na moniango. Na boniango. Toi na le terminal. OK. So mon. On yon di maka. Toi na le boss na molar. OK. Toi na métro bar na inga. Zo mo wana bandal. OK. So ba kena ngiringiri. Pour ngiringiri pe ali. Oui. Na ngiringiri toi na Euro 14. Na makanja. Na sayo. So to na opese mamba solo. Toi na Chile Sidor. Na Prince Kasavubu wana na gami. Voilà. Na kosi. Yo limara. So to longo wana. To chez BBC na venir ngabwa na shaba. Soki to esko na Kasavubu, to na Minata na shaba. To na Mugira gila na sosa. Voilà. To na André Kamana na force. Naza ko se retrouver. Vous comprenez? Très bien. Soki to ye na lemba. To na température 40 à terminus. To na Tchétché na super. To na métro bar premier na Igo Tanzambi. Kitoko. Nazwi? OK. Soki to kei na nini? Soki to ye na Kisenso. OK. Oh, tiki sensu. To na sous le mangue. OK, na to na Talamaku. Vous comprenez? Très bien. C'est to ye na nani na Bumbu. Na Bumbu to na sheka na Venizongo. Vous comprenez? Na Kaluka to sheka ko Simbaliti. Vous comprenez? Place wana nyosto kenda oyoka sango to kenda yo moko vraiment. Ozo katanga. OK, toko. Na linga boete. Na otika micro na télé. Pardon, tokati. Vous comprenez? Eza place na bima. Donc ça to kenda mangu na kinkole. To na ngwa sabar. OK. Vous comprenez? Toi chez Claude be mena mai. C'est to poussa na bibo to na Sébastien. C'est to na mpasa to na Fibo.
Ozo comprendre. So tena kingasa na suka. To pas Monica ndatsunga na ntsunga. OK. To pas MDD pas Fisto Ituku. So tena masina to na départ en Petro Congo. So tena Njili, to na doda na boulevard Kimbuta. To na diagonale. To na le tribunal la Sainte-Thérèse. So to lembi. To na aéroport na cour suprême to lali wana. So to pusani Kimbanseke. OK. To za l'interbattelani ya mana winzangando. So to longwe to na les étoiles na cimetière to lali. So to longwe wana. To na ngaba, chiango mana kianza to lali. To na makala na 207 na université to lali wana. So to longwe wana. To matina monga fula. Si monga fula. Otunalite. OK. To yena mayalos to lali. OK. To na la mana triangle to lali. So to longwe wana, to na Pacific Palace na Mitendi. Pa Paul Bindu to lali. So to na Gombe, kuna sela kwa VIP. To na Fiesta Club, to na Ngwasima Club, to na Spirit. So to longwe. To na Barumbu, to na Mosolo Bar. To na nin Sheta Club. To na Carré Club. To na Star Bar na Bon Marché wana. Na Kabinda. So to lembi. To na Lingwala. Voilà. Na Lingwala to na MP. Na Presa Nyangwe. To na Daniela. So to lembi. To ye na commune na Kin, Cheted na Wileri. To na Kin Malebo pembe na 24. So to lembi. Ozonga nanga bien? Très bien. So to lembi. To kotisko wapangu. Na sisi na Kini. Ba commune suna na tangi na. Na Kingabwa, to chez Karine na Point Chaud. Ba limité. Na limité. To na Barcelone. Na 7e mairie. On comprend, to na Matonge. To na SMS na 27 malgré confinement. Voilà. To na Dino leader na kon couloir. To za na mwana Kin. Soki to lembi. To yesuko oni na kauka. To na Dodan. Soki to lembi to na Yolo. To na SP plus 36 na Lufu. Soki to longo to na Fomi to la Liwana. On comprend? Soki to lembi. On dirait na sisi kisasa. Combien ils ont tiré avec ça pour na lungwa. Limité na beti tout tout. Ah to imasko ba Congo. Soki to na Kazangulu. Na Kaza Kitambo voilà grâce temo. Voilà. Kitambo to na Kitambo ville pas Fiston sai sai. To za peine à le succès na magasin. Soki to lembi. Na j'insiste. Soki to lembi. To qu'est-ce qu'on a Kazangulu. Na Kazangulu to na rénover un. To na le couvre bar. Celui to yena Kisantu to na Grand Libulu. To na Mbwela Lodge. Soki to lembi to na Mbanzangungu to chez Ndombasi. Soki to lembi to ke Matadi. To chez Mayan. To chez Tonton. To chez Chaudron. Soki to lembi to na Boma. To na Kiyoki. To na Mabwilu. Soki to lembi to ke Mwanda. To na Petsa quartier. Soki to lembi to Kabinda. To pasi maunduo Mukonza Kuka. Soki to lembi to na Luanda. To na Kibokolo Clay pas Serge Tata. To ba dona Monica. To za pe chez Junior. Soki to lembi to na Braza. To na Onyx na Ngamakoso. Soki to lembi to na non stress. Et pas dit j'appelle masqué to la Liwana. Soki to lembi to continue Point Noir. Na Point Noir to na Océan Rouge. To na Atlantis grand témoin ma noluba. Soki to lembi to ke na Afrique du Sud. Na Afrique du Sud to na Sankai. Et pas na Ozi Mwamba. Ya mama Jenny. Soki to lembi quand Afrique du Sud. Tu pas casse Kasereka 5 étoiles na Djobour. On comprend? Très bien. Soki to lembi to ye na Uganda. Na Uganda to na couleur matonge ba président Bahati. Soki to lembi. Soki to na code ya mboka. Wana Uganda. Soki pa to lembi to ye na Kampala ka Uganda. Et pas pito luka na la référence. Soki to lembi to esko na anini na Dubai. Na Dubai to c'est pas Mabeya. Et pas Mabeya référence à tous les Congolais. On se comprend. Et puis ça va le mythe chez Nara. Batakenda Dubai là. OK. Batakenda Dubai là chez Nara. On appelle ça ma boss. Soki to lembi. Nazo lo bien soki to lembi. Soki to lembi to esko na nini? Na Canada. Soki to lembi grand step moto na Canada. Yo na bi go uta bakoto ya ngwana na. Voilà, Canada. Mais bi que cela yoko ka bote mu na kabila mbongo na plateau. Na Canada. To mela na 30 juin.
Et pas Gastino Mangala, vrai ou faux? Ok, merci. Na Montréal. Na Montréal. Et pas Gastino Mangala, la 30 juin. Ce qui te l'ennemi, tu pousses aux États-Unis. Voilà. Les États-Unis, tu mets la plus de 143 chez Caleb, dans la ville à Cincinnati. Na Dallas. Ok. Wana na lingelo chapati. Ok, correct. Sikoyo na zwa un peu caché. Ok. Donc le roi na zwa caché te. Mwana tanga kuna yati. Ok. Donc on se comprend. Ah wana sikoyo. Mais na Dallas to na ma mari mundele na. Soka so linge sanga bien. O mero so la kafu. Ma mari mundele ngana na professeur baba. Na bela mukonza baba. Monde grâce te malobi. Ngana loba pona na zwa caché mais le roi grâce à ça on a pu na zwa caché. Ma mundele déjà à Kotio et puis na bosana ki na France na tanga été hein. Voilà chez Tutu Nombo na Saint-Denis. Toza chez mama ni mama na Kingakati, mama Marie Mbuyamba na Lyon. On comprend? Donc toza wana. Et puis na Bruxelles toi la galerie d'Ixelles. Na Matonge. Tozo mela wana. Soki toke na Suisse. Toza na la référence de tous les Quinois et pas Santos de Gira. Donc, c'est babar. Et bon, Turquie. Turquie, nous soit déjà contrat avec Turquie, ça répond à Mindele. Ok. Bali ko pesa licence na Manoirti. Nous sommes bien que après confinement, nous avons signé contrat. Na Chine, na Matadi chaudron. Na Chine, toi on a les champions va fouler le kisu. Ya foulé. Au même petit que tant à avec la dévoiler car. Choisate. Bandundu batabandundu na lobité na bandundu to chez maboke tu appelles en vote au carré voilà bandundu na kis na mandaka to ana makiso na iso voilà to mela kuna et puis ville na bosani province na bos na Goma to na petite quartier voilà Lubumbashi to na Rivonia to zape chez Ngwasuma bar ozokomona wana eza babiloko oyo eza don sikoyo on ezalaki mpona ba wana ezalaki mpona babar mais topesa mpe flamingo mpona flamingo ye flat te flamingo grâce te moko sanga te elongo eza ya flamingo baluka wana flat te te tosola nanu te tosola sikoyo faut ba flat ba flamingo kumba flat na minga koyoka mpona munoko voilà yo wamona barumbu na solo mpe na sincérité fona bongoma na barumbu tozaki na Ruta Hotel tozaki na Milano Hotel voilà voilà après ça venu donc ça m'énerve voilà moi j'aime comme ça quand je parle pas complètement voilà voilà naka eza na kweka badekoro na skol Milano ozokomona et soki soki tu na komi na kini toaki na lokumu ya Zaire toaki na Mavado mobutu anda oya wana à l'époque na Lingwala toaki na oncle Kumar suka na Flamingo ezali franco so outi concert voilà le mot qui convient c'est le mot qui convient na buta bozomona elongo yasela benda munganga te benda okomprendre soki toye tolongo Lingwala toye na bandal salam eza nakosi ya kala toyebi na Kanta House bana bandal bayebi misisi mpe ezalaki na bandal ya soki toyaki Tambo toyaki na Dekindar toyaki na ABC toyaki na Carrefour ti lelo ezali wana baflamingo esimbaka à l'époque soki toye na Lemba toyaki na Ilonce pembe na GD toyaki mpe na Lompoko vie Lompoko anda osala ndeye nini ye so oye flamingo na ye anda ozwaka mbongo na porte akuna ta tuno carte citoyen te avokota biseka mbongo ne donc kuna ta baminya bandole na kati okangama ye mbongo ne ka soki tolongo toye na Matete toyaki na Nuit Blanche oyo ka Carlita yembaka Nuit Blanche Franco so baotobeta musique na balutumba kuna bayembanga kuna na basheri bondo we wana omona bazwi sikoyo moziki 100 kilo baye na bao kuna nakokuta epanzana po Flamingo soki sikoyo tolongo na materi na Kisenso toyaki na Pandomai
Pandomai musu pesa kana matete hein. Réalisateur na mandini. Ayi bien. Musu pesa kana matete. Pandomai. Toi pe na mafifi. Suka na ba flamingo Saddam nguta comme ça on yaye. Zo comprendre Saddam na Mobutu. Mwana Mobutu. So to yena ngaba. To zaki na nini? La montagne. Oh Robino yembi la montagne na ngaba ezali. To zalaki pe na Diam, hôtel Diam. So to yena makala. To yaki na Makunzi, pembe na ba vie de loin. Yoka kombo. To yaki na hôtel Jaribu, bana makala ba yebi. So to yena Yolo, to yaki na Mako. To yaki na Timbiri ba mettre toro. Vous comprenez? Vous avez flamingo ya kala. Et puis ce to yena kauka. To yaki na lokolo moko. Flamingo lokolo moko. Ce to yena matonge, to yaki na daito. Flamingo daito pe na ma ya kalamu. To zaki pe na flamingo bwaka longo na ponga bi. Bana matonge ba yebi. So to yena kasavubu. To yaki na like Kivu na Chikapa. Aveni Chikapa la Ethiopie. To zaki pe na flamingo bolingo na Lukando. Waneki ba flamingo. Soki toye na njili. Voilà. Tozaki na l'intimité. Et pas dire sono. Prenez flamingo. Tozaki na le vexo. Tozalaki pe na 125 ba donc ndene kuzo bandilelo. Kuzo elo kakala. 125 aleki kuzo. Bana masina ba wanda ba yebi. C'est toye na tiko boniko to tanga flamingo. Soki toye na nsele. Tozaki na benda mukila pembe na mai. Una kutu ba na tante to uti to sokola na kati. Osisi ko bibitu. OK na mai. Odini na mai. Na maluku tozaki na chemulele. Premier flamingo à l'époque Mobutu tongo 60 chambres. Ya ba mulele. Ba héritier mulele. Ekufako. Boka nde ba to ba finance mbongo na gouvernement flat comme ba olinga flamingo exister. Ah obi ke flat bomako. Flat bomako. Yango linga. Kenda te. Rim pa pamba. Mali na so beto rim. Mais Mali la laisse la moi bien. Na flamingo. Flamingo la laisse la bien. Eh kasi toka kutezo kimisa maladi. Ça corona. Biso lingala ho yako ngungia sio beti pa. On a distinction quoi. Yes. Na place ngo binso mo le nyusu. C'est zéro. Ozoya zéro d'ailleurs moi suis ça. Donc on a flamingo. Mais tu as bien la dra c'est bon aussi comme moi à 90 ans. Na mali la split. Na distraction à Canal Plus. Na bombe la bonbonne. Donc Babylone Corona et ça c'est très éducatif. On se comprend. Donc flamingo vers matadi. OK. Il y a qui petit jardin. Ba matadi so bala bon. Petit jardin. Et aka pe solebo. Pembe na ba 7e bagarre. Flamingo msuna bombe ya kiyoki. Zoko mwana. Flamingo mo pe zaka na mwanda. Flamingo makidi. Donc so kitika na mwanda la prince. Mais je te dis ba mwanda ba te. Ba do mwanda ba te. Ekufa te salaka. Tirelo. Ezakara. Soko kitika na re. Moi na ko chino leader. Ba komango hôtel Makidi. Donc kuna okota obimisa. Obimisa te. Déjà kombo na yango wana. Eko yango mo. Donc okota déjà. Vous comprenez? Donc c'est très éducatif. Donc ça ba biloko moko oh ba tu faut pas comprendre. Les gens il faut comprendre que les flamingos n'est pas quelque chose à négliger. Très important. Bref, muta ko sa côté. Attends les longs de bon, mubala influence na flat ni non. Eh. Il faut même savoir grâce yo po yebi ke eza ba film musu balinga te mobala memena ba flamingo. Et voilà bana ba lelo. Et ça par rapport à ba moyen. Voilà. Parce que ba flamingo ya ba 10 000 francs. Abi ko 3 000. Abi 3 millions ke musika. Comment c'est la propre flamingo? Na linga tempe. Eza ba 3 000. Siko yebi sanga. Ndez ba flat bo mo ke na o $20. Ata yo moko. Papa ba dali bumunene bongo akosoli. Bosala mabe Kuna be carte de lecteur en flamingo. Eh tiens. Sauf carte citoyen vert. Faut nous carte citoyen vert wana. Citoyen de. Et pour ça te. Ah wana à l'époque. Si le lot ça n'existe. Et pour ça ce carte n'est ça sur ma commune. Son cabinet va carte citoyen. Donc si ozana. Ngala nango. Eh. Bon muta boy penza sangango. Si le lot ça ya ka flamingo. Comment ça là pour aucun ba flamingo nyo. C'est ça na ba koma ba bar wana. Ni ya ba province, na ba koma ba bar wana. Wana mutu vraiment wana mémoire éléphant. Ah mais oui on donne ce qu'on a. Né na auto le bar. Maman la biso comme ne vieux vert. Papa la biso fulu fulu ngamo mwana la bière. Donc neng moko kokobar na biso à l'époque aki bitumba tumba. Vous comprenez? Donc biso za héréditaire ya famille. C'est kita.
hey donc nga basala nga bongo flamingo preuve anenga mo botanga nga na mona njili est-ce que njili ba makambo no souvenir banana ba njili pokuna izina ba flamingo suka ba vena so la dinsongo ba yebi so comment dernièrement to kuta na fête sa vie de le betika flamingo bi ah elianga mbongo kio nzolo tangi pete elianga mbongo elianga mbongo donc yebi ke ça biloko ba koli nango so comprendre donc et ça biloko mo n'est pas négligé n'est pas à négliger donc bah tu vas comprendre que mutu ba vacances so boye la loi sali mais si bana poto ba misa na malili bo flamingo ba ko kapete mulunge wana to na tanga de komba batu na mema tanga ba sepela poka sinza wa mutu nanga tanga biso tanga kanga te sani na otanga te lesinga elonge atoki na prison ba taka oyo amesane déjà pour le même debo bien de mo na prison tanga kanga Nathan pour la réputation France to Belgique et France et la France aïe boye abi petit tala koko sangate est-ce que va flamingo na bino baiza solo ngabi fe ya solo toke kutu mso mena ndako sila te ngabi fe flamingo abi et c'est une nostalgie ngabi via bimisi mais nostalgie on se comprend le fait maintenant se retrouver non et c'est le on négligé vraiment abi petit moi mais na flat moi on a fait $50 abi c'est soit mata regretter on a flamingo combien de nuits wala adam ko ya ba otuna na bangu yote ba bosse to tika kudu la kaza de viona abi petit moi minga kuna na fait $50 abi c'est soit mata yo ka vion na comprendre oh ibimi abi on a lingala bote pas mbaso ko benga na soute pas parce qu'on me dépassé $50 ba c'est soit mata ada yo mona pesa la 3000 ada ba za mbata 3000 ya la muke yo sarana. Ok, Grâce, comment tu vas? Ton monde est au côté, ok. Ouais, ça va Chaîne, elles ont évolué bien. Ouais, ça marche en tout cas. T'es motivé officiel. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne. Et puis, je vous signale, si ça campagne, marraine la chaîne. Ok. Façon, Souka, il faut comme un soldat. Ok. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne. TV officiel. On est là juste pour vous donner du bon boulot, donc vous ne serez pas déçus. Voilà. Ok, capable sur télévision, tout ça qui n'a la lou et puis grâce Temo à Kotaki, mais on a préparé une émission uniquement avec grâce trop bête vraiment ma solo à la plus sur chaîne na émission et tout grâce Temo mot de la fin bambote na bayo balingaka bon on dit père apexer un revoir avec ok on a ba boya ok bolinganga bolingisa polipa ok na boya ki ba boya ya na confinement non osuka wapi obi osali fimbu ngala partenaire osala ok partenaire donc eza kuté sur pendeng na la ka partenaire et puis ken aidanga pe pour la chaîne ok on peut major aidanga pour ah voilà ça la travailler avec ok d'accord merci beaucoup Norco Bengayo tout ça la programme et puis on va bien parler ok je peux avoir merci beaucoup Mpakalanga makambo lobby nanga fongolinga vraiment mémoire grâce à moi que non tiens grâce à moi que na suka mot de la fin et puis bambote na bayo balandaka ouais merci beaucoup déjà na batutu bolandi biso mot de la fezara bo continuer toujours kolinga biso la luna bino yo anti stress babi mupinyo to na posa na ngai numéro za liste 143 89 688 2000 89 688 2000 WhatsApp ya wana Messenger betika la belle maleba na zawana Facebook Instagram la lou maleba officiel donc bozwanga mbala moko et puis ba dédicace na ngana mon président Videlo ya Charlie Nongi ya Justine Mata la patronne na pesi yombote na pesi mbote na Jiveshi to les pères de jumeaux en fait il mbala ba mbote no ya ngwana ichamandango itapasuka na pesi mbote belé na clave maleba grand chogo et puis maman Fifi Lukula le kabato maman Annie moi ça fait le fils na kata Paris na pesi mbote Yannick Makedi multimillionnaire njilwa RK Muchanga Mobala Naomi Barcelone na pesi mbote papa na banque ba bibo continuer toujours to na bino
Et puis bandeko tout bana pasa bozwa la luma leba la bière boyeka na Barcelone Star TV. Numéro wana da bati wana bo contacter nga vraiment et ça et puis bo compter ko s'abonner na Cynthia Kapage Kapage TV et puis na Matabis TV TV OK wana peka ba biso bo continuer place to moi kwanga moni Kapage abengi ndeko ne boisali mo bien biso ivona na bolingo yango wana nde merci na yo pe merci beaucoup Brigel et on flamingo mo ya na Tanzania merci beaucoup mpaka ozonga lisusu na makambo na bengelaki oyo tosololi to meminga na makambo babala en tout cas là c'est retrouvé là c'est retrouvé pe nayebi mo 4-5 mois fidèle internaute nous sommes arrivés à la fin de notre émission bozaki ebele kolanda biso bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne Bino Kapage télévision Matabis TV bo komi pe kozwa vraiment et là c'est bien bo continuer bo percer vraiment to koma musika. Moi je vous laisse, on se retrouve au prochain numéro. Bye. Kapage TV.